vie eza lokola diséquité donc vie balokota on a facilité te ndenge tie son na yo boye mpona kokanga mboka oyo ebongi tobenda yo seringue moko ya makila ndenge tie nzembo na yo wana fo tobenda yo seringue moko ya makila mpona succès ya nzembo na yo eza protection ya vie na yo natufaki un peu normal pour na carrière ya vie nanga napesi azwi nani nda azwaki makila bato mwa misato bapere mwa misato baye wana bazalaki en costume ntango yeyo normal napesi mpe loboko babendenga mpe seringue moko ya makila papa je vous assure banda bato wana babendanga seringue nanga makila rien ne marche napesi bachambre napesi na bavocal bavocal ebele esali succès ala mboko eza bavocal nanga bakoti tofanda na restaurant batelebisinga baki mopanzi nakoti na kati ya motoka baseringue na 10cc babendenga makila presque kaka bon etondaki vraiment mobimba te mais kota pena mo quantité lobi na ntongo lokola mwana evimbi toya na hôpital boye o boye na ebembe obengaka leader na yo oui namoni okomi na mokongo batie mapapu ya ange nani asala yo toza 6 personnes toza nango na mokongo oui ezanga moko te Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Bandeko Balandi, chaîne de télévision Chebiso Télévision Mbote. Mbote na ba nyonso bazui libako ya kolanda biso mokolo na lelo. Pourquoi cette émission ezali émission ezali ko dénoncer ba makambo ebele o tozango na kati ya ba vie o tozango na kati bipai tozalaka. Yo mutozi libako ya kolanda nga mokolo na lelo ozana makambo ezana kati na motema na yo ozana makambo simba kati na yo mais il est grand temps ya ozope makanisi pe oyeba koma koya pona tina ko dénoncer oyezo salopasi nazali ngai moko te na mokolo lelo nazali na invité na biso o azali wa Mbote ndeko oui Mbote papa yambo ya kobanda na yo nalingi kotombola kombo na nkolo Yesu oya ndimi to apesi biso libaku ya kokoma na yo awa mokolo lelo tata totomboli kombo na yo pona tina bolingo no pe bonzambe na yo ndima kozala na biso mokolo na lelo papa mai makoloba wa édifier peuple na yo mai kobima wa esunga ndeko oyo azwa o ezali posa na ye toyebi te wa ye nango me pesa ye makasi ya kobimisa pe ko dénoncer zakati na motema na ye azonga pe lolenge moko ayeli te me azonga na libiko azonga na esenga kolobete na kendeke pa na kei na zu solution ya makambo na kendeleki ndeko toyambi yo. Amen papa. Oui papa. Oui papa, premièrement nalingi na ko banda ko se présenter as un musicien congolais. Na c'est orchestre moko za monene mboko yo. Eyebani pe
et n'est-il autant à comment on vraiment isati et le comme minga vraiment awa nazoka pena tant qu'on en a bino père pour ba temps libre nanga vraiment la passer en internet la fin en internet ça talara l'émission derrière les masques nazoka vraiment temps Hollanda yango mingi yango na ye vraiment pour naza moto papa naza mona moki naza mona 86 naza vraiment très jeune naki jamais ko vivre na makambo oyoyo ezo nuire nga santé na nga nazo mona intérêt moko te na vie naza musicien na yemba na orchestre moko za mboka oyoyo to évoluera normal leader na biso pour na minute to na studio to préparer son mo ya sika mais na moni allure ne to zo kende nango naza moto père na ko risquer na perdre vie na ngai yango et même on a expliqué vérité père vérité ça que président Nabiso a senga ba musicien tout à cause na nzembo aya nango ba possession to ta studio to yemba par rapport ya connaissance nanga nazanga na moi 3 chants nangai na proposé pe leader pas apprécié yango normal de travailler pe na prise normale comme pe na studio et bon to côté son to enregistrer pe son normal subitement ba bureau na ye kaka ba bureau na ye ba bureau veut dire bato bazala nzinga na ye oui bato bata awazala na bango moko zawana ya mwasi mwa munene boye abeninga mpanzi bike musique ya tia vie eza lokola bisekite donc vie baloko tango na facilité te ndenge otie son na yo boye mpona kokanga mboka oyo ebongi tobenda yo seringue moko ya makila nabi mère nga na tie son tona bendanga seringue ya makila te faut ta son non otie nzembo na yo wana fo tobenda yo seringue moko ya makila mpona succès ya nzembo na yo eza protection ya vie na yo oboma mutu te osala pele omonte na famille mais mpona yo moko na orchestre otraye biso te fo ozala ya kobatama na orchestre natufaki un peu normal pour na carrière ya vie nanga napesi azwi nani nde azwaki makila ya proposaki nga olobi mwana mwasi moko bureau ya leader oyo pa yo ozalaka n'est-ce pas oui mwana mwasi wana ntango abetisi yo masolo mwana mwasi wana ndo opesaki makila to osalaki nini tosololi na ye oui ntango apropose ngai natufaki yango normal na acceptaki bato moko boye bayaki koya na pokwa tofandi na restaurant tozofandi mpe bien tozomela tozolia mutu moko bato mwa misato bapere mwa misato baye wana bazalaki en costume bazali en veste baye wana ntango yeyo normal napesi mpe loboko babendi nga mpe seringue moko ya makila papa je vous assure banda bato wana babenda nga seringue na nga makila rien ne marche banda bapere wana bazonga makila na ngai na nzembo na tia ti lelo ebima te bazoyemela ngo featuring lelo na album ezobima d'ici kaka na ne oyo oza oyo na album ezobima mikolo banzembo nango ezobima e bayimi wana bato misusu perdre bana na ngai ndeko jires olela nanu te yoka ngai ndeko jires parce que ça eloko sosalaka mpasi ndenge okoteli yoka ngai nanu kolela nanu te yoka ngai nazozonga motuna okutanaki na leader wana to eza kaka mwana mwasi wana bureau après kosolola na bureau nde ayebisi yo amemeli yo bato na restaurant babendi makila to leader ye moko tasona leader te na leader bomonani te tasona leader te mwasi bureau kaka ya leader bureau ya leader nde bayeli bapapa nga bazali baminganga bazalaka na orchestre na meto eza banani nayebi bango te papa na mpona bango te na vie nanga so bakila nanga papa depuis opesi makila
na orchestre no kenda koyemba to yemba kala sisute soki na yeba mona ngaka lokola étiquette soki na yeka bata bamona nga lokola mona nga ite ata ko tel maneng baninga ba mission zalaka soki boyembi première nzembo okiti ba mission ba mata basa ba ker mata gate o mata bo batunu osanani kana ngai osali combien de temps na kati ya orchestre no kendeki 4 ans déjà yango na 4 kati ans. orchestre Na 4 ans, tant on va ça là ba voyage, au voyage raté, voyage raté. Au voyage raté. Mais quand même, ba chant au pesa, ils ont évolué. Et ça album buka oyezo bima oyoyo. L'album oyoyo. Premier album oyezo bima. Oyezo bima n'est passé. Deuxième album on va préparer. Oyezo les gars aux albums ba musiciens. La pesi ba chant, la pesi ba vocal. Bon, pourquoi les belles c'est le succès? Ah, beaucoup ils ont vocal nanga. Ndeko Jires, makambo so le baba so la ndango mokili mobimba. Na ebiso ki bazo la ndango mokili mobimba. Mutu apesa makila, ezaka ka mutu moko apesa makila kombo na nkolo Yesu. Apesa ka makila pona tena ko sauver libota. Oye kufaki, oye bungaki, ezonge pai na ye. Mais pi bazwaka yango. Bon, lelo yo lobi opesa ki makila po osala succès, opesa ki makila po nzembono eyebana. Bakendaka la ngonzela nini makila opesaka. Papa. Papa na bazala misato. Bakoti tofana na restaurant, batelebisinga baki mupanzi. Na koti na kati ya motoka. La PC le beau serré à 10 cc babinga makila presque bon ton arrive vraiment au bimaté mais quand tu as mon quantité makamati bakena nango banda wana balandi ya télévision chez biso mboka ezana makambo ebele mais le col en colo yeso na bomoi a changé. J'espère que okozwa mbano ya tina oye koluka nzambe. Amen. Bon, tango pesa ki makila. En retour ba pesa ka nini bo physiquement. Bon. Tango pesa makila. Papa na baketi na motuka. Ngape ko kitana no kitana motuka. Na kutana leader. Un leader a encouragé à bisinga aux a vraiment encouragé à bakambo célébrer babanga yango mais akabeli ngai bon mobo 100 francs 200 francs bon mobo boy après $600 oui abi photo transport aux on parler dans un pays bon dans on a parler na tout va normal on a marié Ozana ban? Oui. Bana boni. Naza papa ya bana misato. Papa bana misato. Bana ngo bazobika bien. Bana misato on azolo ba papa. Mais ba ni sema sana sama bile. Minga ngona papa. Bana pesa makila. Liwa liboso. Le père ngo. Papa, bana babela te. Bana babela te tango mwana liboso akufi osalaki nini? Bana liboso akufi. Bana kena osbeta bale. Bana biti bale. Kosakana normal, mwana zokaka na pota. Papa j'ai blessé, la zokaka moi qui se battait na pota to lali. Le binatongo le kola mwana vimbi. Tu es un hôpital boy au boy ne bébé. Obenga ka leader na yo. Zala mobali na ebisa ki ozala mobali. Osoye osolobi nkolo yeso ko assister yo. Kolela c'est pas une solution. Ndeko. Seigneur simba motema na ye. Kolo simba motema na ye.
Balande, je pense bozolanda o ezolekana na lolenge ndeko azana kati ya kolela eza passe na banzelo msutenga kolanda koluka succès na lumbangu bato babosana ke succès utake pa nkolo Yesu utaka na mokili te. Voilà les conséquences. Ezalaki makila pour la protection na ye moko apesaki lelo makila ebandi kobenda libota. Ndeko bato bazolanda yo kotia kolela liboso te bato bazolanda yo. Est-ce que tango mona liboso kufe benga leader na yo? Mtakunda mwana nga leader. Leader mtakunda ki mwana na yo. Mais ozongelaka musique comme il faut. So répéter. Ozonga pété. Natufa ki normal. Natufa ki normal ni we yaka. Mokana nzambe ekogisa mwana kufi. OK, ya mibale pendenge moko. Mibale eloko meme ngai awa. Liwe mwana mibale na ngai. Père. Oh non, doucement. Kolo Yesu alendisa yo. Kolo Yesu alendisa yo. Bazobela te. Nasobanga pe misa tu bakeni kanga boy papa. Yango ne ko disungi pa na yo pe. Lisungi ko zepa na ngai te, lisungi ko zepa nkolo Yesu. Biso tozaka ka bisale li basale laka. Mais nkolo Yesu nde asungaka. Bande ko yango bisabino mokili etondi makambo. Ovandi na ndako ozolanda nga. Tika na yebisa oke lelo ozana yo problème ovandi nango na ndako. Premier ko yako dénoncer ngo de façon que tozo solution nzamba mita sakata problème nango. Tala mwana mobali ya 1986 azobena mutema passe. Apesa makila nzela bakendela makila ayebite. Lelo en retour ya makila bana bazokende. Et mutozo kunda bana eza le même leader ndazo songa na cercueil ndazo songa ye na libulu. Atobinga nga lelo père. Kolo Yesu abengi ngai. Abengi yo. Abengi ngai. Alobino nini? Ngana bengi te pona programme liwa mwana nanga. Aza wapi? Abeni tso aza libana mboka. Auto voyager awa sima mikolo. Oui. A voyager aza libana mboka. Voyager komi to soli na WhatsApp. Sanga ata na orchestre ba biteke na kofeli mwana mais posita nanga to nanga programme motango sali ndenge nini motango sali ndenge nini doucement eloko nini ya orchestre ba pesa yo zana ngona ndako ndeko papa eloko nini ya orchestre ba pesa yo zana ngona kati ya ndako na yo. Bapesa biloko ebele. Tout ça bilambo bakabona orchestre ba uniforme. Oui. Otolata. Naza ba catch président Kabelanga. Naza ba Chanette. Naza biloko ebele manette. Naza biloko ebele na ba montre belé ko président Kabelanga izana palais. OK. Ndengo ele lolo oyepa na ngai te oyepa nkolo Yesu. Oya bravo ministère tozo salela ayebi ko sunga yo pe ko lungolo na kati ya likambo. Est-ce que zone de mete Yesu akufa pona tina batu mabe? Est-ce que zone de makeno mukolo na lelo nzamba ko sunga yo hémorragie ne katana olungo pe na kati na makambo oyo? Est-ce que zone de mete oyo esalamaki ekozala sona pouvoir tel kolona yo? Amen. Nandi papa. Nandi ba. Nalingi koyebisa ke nzambe na biso akosaka biso te. Nzambe na biso lo bakabosolo. Amen. Lokolo ndimi kozo courage wana ya kolongwa ndako. Koye awa kobimisa mabe. Tikete nkolo yeso pambola yo. Amen papa. Je pense si makosolo la boye. Tokolenge ya kobenga basali na nzambe kokende pembeni. Kosolo mpona tena kolongolo na kati na makambo. Zwa kimia papa. Zwa kimia papa. Zwa kimia. Bakosimba ile société mwana moko wana. Bakosala ile société mabete mwana moko wana. Na yebete nzambo tozo bondela. Nzambo to bandela na bakoko na biso. Nzambo yo ngana zo salela lelo.
ezali nzambe oyo akosala bikamwa kati na bomoi na yo. Amen, papa. Na linko oyebi soki ebele baya bazonga lolenge moko te. Ndengo oyaki na ba problème, je vais te dire mukolo na lelo, nzambe wana oyo ndimeli oyo fukameli azosunga yo. Amen, papa. Sambela pona ngai. Nazosambela. Nazosambela. Na yebi soki nazosambela nzambe azomitalisa, nazosambela nzambe azomimonisa. Alors que Yesu azanzambe pona tina bomo ina yo. Amen. Est-ce que ozondi melo kola mobiki sepe mukangula na bomo ina yo? Amen, papa. Ozondi maye? Est-ce que otikala kokota kisi? Pese ngito sambela. Ozana loko moko osala na bomo ina yo? Kako yopesa makila. Ozana singa moko te ocha quelque part. Ozana loko moko te bomba quelque part. Loko moko te zali na lingi to sambela. Amen, papa. Sambela to sambela wa ezampo na tina kokangola yo. Ezakti na kolongola yo na balien oyo omikote saki. Ezali makambo. Mais papa, bolimbisi. Oui. Dis-moi la vérité avant to sambela pona tina na yo. Na lingolo babo solo. En dehors ya makila oyo pesaki. Ozana eloko mususu. Eloko inosala papa. Oui. Namoni okomi na mukongo. Batie mapapu ya ange. Nani asala yo? Nous avons 6 personnes. Nous avons un mukongo. Oui. Nous Balandi ya télévision chez biso mboka ezana makambo ebele. Batatuage totiaka to portaka ba esprit. To portaka ba esprit to portaka ememaka biso na makambo ebele. To yambaka batu likola batatuage mais oyo ndeko ezali ya ange oya porta. Lelo ange wana na makila pesi ekomi komi mayebana. Ce sont des esprits. Mais le kola ndeko andimi ko témoigner pe komela kati na makambo oyo. Tozobelela nkolo Yesu asunga ye, alongole na kati ya makambo zo na bomo ina ye, akomisa ye mwana na ye. Pe ndeko yebiki après il faut batisama. Amen, papa. Il faut batisama okoma mwana na Nzambe. Tozobondela Nzambe amimonisa pe amitalise pa na yo. Kolo Yesu Nzambe na bomoi. Okosa te olobaka bosembo. Tobiki mutu nyonso yake pai na yo azonga kalolenge moko te. Bayeba yake pai na yo bazonga kana esengo na loyembo na kembo. Oui. Nandimela yo. Nasangisa kona kisite na lobaka. Nazaka na singa na loketo te. Nazana loko moko na quelque part te na belelaka yo Yesu oya sanza te. Oye bakoko na ngai babelela onga pe nazo belela lelo. Nazali ko yebisa yo. Yo mutokota ikatila ndeko oyo. Ondimaki kozala. Kotambu sabomo ine na kufa. Kotambu sabomo ine na mabe. Koluka kwa bende bomo ina ye. Nazo yebiso na poko na lelo. Ke uzana isika te kati na bomo ina ye. Nazali kolobela ye. So kozala kinani. Oyo ndimaki ete yepe abunga. Lelo akobunga lisusu te. Lelo akozala lisusu mutu na libungi te. Pona yebi ke obongwana te. Bayake pai na yo bazwa kalobiko. Bayake pai na yo bazwa kabomoi. Na pokwa na lelo. Na sobe na lobiko na kati na ndeko na bomo. Na kombo na Yesu. Yo molimo zake kati na bomo na ye. Na zo yebisa yo. Ke oza susu na bokonzi te. Ya komema ye. Ya komema bana. Ya komema libote na ye. Makilo ye kenda. Eba lukamai. Makilo ye kenda. Esa le lokote. Makilo ye kenda. Epesa le lokote. Bamone le susu te na radar na bango. Bamone susu libote na yote. Na kombo na Yesu. Na zo kombo na Nzambe na bomo. Papa yo mitalisa. Ozali molongi. Poto pesa ki bomo. Na déclarer le biko kati na ndeko oyo. Oyo nyonso na kufa ezaki kolanda ye. Mili mwa ezaki kati na bomo na ye. Oyo landa kilibota na ye. Ezala su na bokasi liko na bomo na ye. Na kombo na nkolo Yesu.
Alléluia Seigneur. Merci papa pour ta oyoki ngai. Na ebete mkono lobi ko ezali. Na ebete ndeko ya kangoli à côté na mapona tena ko témoigner kombo na yo. À côté na mapona tena ko tombola monene na yo. Na kombo na Yesu. Ya télévision chez biso. Ozana ba problème kanga yo. Ozana ni kambo etemela yo sala. Ya kabimisango nzambe ya bravo Jésus akomimonisa. Akosala bikamo kati na bomo ina yo akomimonisa. Nous serons jeudi ici dans la prière et sikato sanganaka. Aux 8 ans, yaka de 8h30 à 12h. Kolo yesu akomimonisa pe akopesa biyano na problème ekangi bomo ina yo. Na kombo na Yesu, la porte est ouverte. Que Dieu vous bénisse.